Merci pour la confiance. Tu es ici, tu récupérer moi quoi biso analyste Aki Mamboka, mais tu récupérer moi muké Yannick WhatsApp parmi biso. Aki alobi ayepe après ça va point de vue naie par rapport à tout ce qui se passe ici en France. Aza ya kuluba. Tu peux me si moi te dis lelo, te dis respirer. Lelo Yannick WhatsApp aloba. Mbote na ndeko na biso. Ouais, mbote na yo Patrick Massidi. Boni basango. Ouais, tout va bien, tout va bien. Je me porte vraiment bien, c'est ça bien. Nangolu Nzambe pour Nzambe vraiment matro. Yo pe na mon ara ko ça bien malgré tout ça moi émission Calamette, tout va bien na mon ara. Gloire à Dieu to loba bongo merci na ba o balingi biso na ba o pe ba komela biso toujours ba message na ba commentaire. Tout ça musalo tout le bit teke toza maele kolega bino bat bozana ndako bino pe bokoza maele kolega biso mais au moins biso tozi kaka ndo opportunité ya loba devant bino merci na bino et puis na ba o pe balinga biso te bozo atamwa tâche et bolingo mo mukebo tcha na makambo et osala biso une chose de bien. Yannick WhatsApp le to sur la Fabregas ba news o eleki lelo lobi na Paris zaki mo un peu chaud to yato sur la moto ya lisuko sur la makambo etalaki Kofi Olomide descente na Beni. Toi on a deux sujets ka auto télémélawana. Déjà concert à Fabregas comme ma batna poto ko na orchestre presque mon nyonso to solo ngoma bongo po ba musu batikali presque nyonso na poto déjà lobani no ko loba surana. Merci non pour la parole Patrick Massidi. Au moni vraiment na c'est pas non parce que actualité on a pendant des comme marteler les vraiment très capital pour na bateau balinga rabiso na bateau balinga rayo avant tout non singa non na bateau balinga rayo sans microbe télévision sans microbe TV va s'abonner massivement. Merci. Na sans microbe TV et Lengia Congo TV et puis na Yannick Manara TV parce qu'ils a déjà Yannick Manara TV ça déjà bienvenue dans le monde là-bas. Ah oui, je suis ça normalement il fallait ça la mais avant tout na banda pe ça na mbote na mer kudia kusabala là kilola za la mer kudia likuna kindolia kuna tilelo la dona maman na tellement na émeraude na PC Mbote belé Tracy Kusakusa Chikonte papa na Chilo Liliana joyeux anniversaire na bébé na biso Chilo donc par rapport à sujet oyo utikoloba awa et au moni musique était à la raté na musique est-ce que comprendre que sinon va bien d'abord fait que jeune garçon jeune comme Bisso on a un musicien presque orchestre mobimba. Vous comprenez la question de voilà, presque mobimba na poto. Pour nous qui n'ont pas quitté tu. Il y a un habit qui na musique qui était à la radio. Yo moni déjà bateau ba bêta déjà avant yo. Bateau ba sala ba makambo avant yo ba bétité. Osa na poso prouver biso tonde. O prouver nan. Bitumbango yo nanan. Oui. Il y a ok golobaku trop exaté batu ba yebi ay na bangolo na ye ayara sa cop na sa batana ega ndinga ye ya na ngumamba concerter parce que to yebi biso nyoso ke concert na poto c'est difficile ceux qui montent le roi le roi de la forêt yangema makanda wi ranso na betité ba faire rigoler na show makasi te na bandi ngo parce que moni eza na ba artiste mususu oyo normalement koluga ko sala plaisir te ba mona yo ba mona yo ke oyo na ba musicien poto na sentimenti musique eza art totika ko salir musique na tindo non sinon tu na ba question parce que non sinon comment jeune comme yo ndekono congolais amemi nanu ba jeune alongoli moi chômage mo boye na kin ayina bango musala ouais bakomi awa na tunyoka fait mais est-ce qu'il y a impression na yo d'abord par rapport à geste wana d'abord nga na direct toi ba vrai tout ça vrai tout le ba vérité tout nga tout c'est voilé ba fasté par rapport à makambo o biso nyoso to yebi ki ça ne va pas nga ça vrai qu'est-ce qui ne tinde na lo baboye tinde na lo baboye bato ba otala biso ba yebi ki Yannick WhatsApp pas vrai non sur la makambo o is vrai Yannick WhatsApp qu'est-ce qui ne valait pas par rapport à question non concert pour na bandeko na ba congolais important mais na situation où tozali toya na Kofi Olomide lobi otosola pe grand mopao toya na au moins na place ni o ngana na koma et puis pourquoi na za direct bongo
Tu te bandes une question dans le kimi non question. Pourquoi ça n'a direct oui? N'a direct oui parce que musicien quand autant au monde a déjà que ça il y a un ça ne va pas par rapport à la musique au bateau baleka avant yo ba betiti. Il y a ça ne va pas dans secteur nini. Mais ça ne va pas to yebi ke biso nyonso lelo to yebi ke na mboka na biso na est point mezali ba musicien na poto ba betati ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il bandi lelo te ba concert combien de concerts où tu kozala ah combien de concerts où tu kozala ah ezaki annulé. Est-ce qu'il faut se référer à un échec à Baninga? Va se référer à un échec à Batuto. Mais situation politique, et ça y a mboka mobiba. On se réfère à situation où tu dois vivre la musique et bien na poto, et ça mboka mobiba. On doit se référer. On doit se référer. Batukutu oh basala moi geste, hein? Batuku basala moi geste na mboka na biso le roi ba inos bi. Oh to tu comme mona tongi ba parler, batu bazu ba parler, après ba volcan ou taille kolika. Na poto asuka ya obitati. Mais ouye quand même na kiteti. Tinga na combattant représenter non, nga jamais nga koza représenter ba combattant te. Voilà. Nga nazali mutu nazala na kati ya musique. Naza en dehors ya parce que aux analyses, on nazana po ya analyste. Aux analyses on nazana po analyste non, nana po ya justement yango il faut comprendre que nazana po ya analyste parce que non ça va analyser ça vrai. Pour na yo véracité wana za côté nini? Véracité na eza véracité na côté na nga ya vrai ezali que na moment oyo ndenge situation ezali artiste moko ta ko oser ko ya na musicien parce que tu viens passer ton temps aussi longtemps que tu sais que tu vas pas jouer obeta na combattant voilà naza combattant na cause la paix combattant soué na ngai s'il te plaît soué na ngai ezali ke ba musicien na biso ba beta na mboka oyo parce que en déplace ba musicien ba yaka ko se retrouver biso non c'est bien a musicien ya azonga na mwaka azonga na mwa jina bien azonga na mwa basket bien mais ba star ya minene makasi oyo biso nyonso to yebi na mboka oyo ba betité et tu ramènes les gens pour ba beta bo ça tout et conséquence na ngo soki lelo oyo ba coincé ba comment coincé ba tout pour na visa parce que boye bo sale lo monte bo beti concerté rien du tout conséquence na ngozani te yo pesa biso mdo sa analyse na conséquence na ngo par exemple cause analyse conséquence na ngo ezala ka les bango ba yé ba betité c'est que conséquence ba répercussion na ngozani répercussion na ngoza ke bato msusu ba olinga ba ya parce que concert e beta te bango pe ba oza na possibilité ya te alors que dans la artiste msusu o ba lingi ba ya par exemple tourisme aine obeta concert ma ina eka tout na poto ba facilité bango t'acheter lelo otondi si bangulu zu bangulu na okuna un problème na Fabrice mais tout le monde peut tout la répercussion c'est tout la vérité bukata bisote yo mon panzi sango makambo na lo ba yebi na ke za vrai tenga na yebite yo ne muto yebi makamno so mais eza réalité a obeta wapi est-ce que ya eba ite ka obeta ti maintenant to so ngana ko ta ba visa na to linga moi to éclairer opinion oui ba to bele batala biso Kenny West batala biso yebi ke Kenny West ouais Ariska za di patala biso yebi donc dans lingana to éclairer moi lanterne moi ezakati wana ko ta ba visa Fabrice ça suit ba visa mais ouais ba pimela ki est-ce que refus ya ba visa ya wera yango permettre nengi ba pimela ki wera ba visa sur le but par rapport à ba but au monité que Fabrice ba PC est-ce que ningo yo lobi ke ningi bango ba yebo abomela batu mususu kopa ko ya poto au monité loko wana ningo lobi yango apparemment lobi on a moi en na ma keto ndi ba ko na lobi la on a keto ti lobi on letike batu moko boye na lobi la on a keto ti déjà pour nga personnellement na loba ke viser za facteur chance so coûter un ambassadeur mon visa faut mériter oui il faut qu'on mérite so ozana ba document na yo o ba sengi au quotidien en ordre aux visa normalement là bongo mais na mboka na biso Congo biso tout ebi ki a facteur chance parce que ko koti sape na logique pose une pe visa te ngana na ser na voyage partout dans le monde émigré bendeka na PC ba mbote bele place ali avoir genre partout dans le monde. Mais visa en France c'est compliqué alors que ça là ba démarche comme il se doit azangi pembongote. OK bolobi ke bo vérifier na compte na que soit moi 15 000 moi 20 000 les ali azanango
maoyakaki pour nangana lo bango qui est facteur chance. Voilà pourquoi côté la visa côté non la kimi débat nazo éclairci kaka côté visa ngai na problème te beaucoup za visa oui rapport aux visa te bino bozu visa et ça par rapport à dossier na bino ndebo koti ndenge pe bo solo leli wana na ngo problème te mais tu as amené des gens pour aller ça la tour parce que yeba qui concert et betati c'est ça les grands problèmes c'est ça les grands soucis tambola lelo oyo to yebike musique na poto e beta na moti mais yo ki yo ça la biso ba vidéo logo zolela swendeni na poto bat bakenda kayu 4h du matin mutake kayu c'est-à-dire 4h du matin c'est-à-dire que na 4h du matin bat bakenda kayu yo ça la biso ba vidéo ya temps belé pour tout la poto comprendre ni oyeba ke concert e betati. Mais ils ont surprise oh y a coûté nango mais ils ont la surprise comment tu es venu déjà concert ils ont la rana oh ba bengaka et balance yo y avant batu musu balandi yo jour musu donc batu musu balandi yo le jour suivant et donc c'est préparé qui ndenge nini pour un concert on est salama bo sali balance telo monter bo beta concert on dit. Mais est-ce que yo sur la makambo na mutama bete non selon na mutama bete le mec savait que concert ingeza ati ayebaki yango ba vidéo nyonso wana ba mascara ou lela amemi bangulu na yango na continue lo baké amemi bangulu na tiko sa ba sembla en tout cas tiko ça la biso ba sembla na bangulu yo memi yango nde écrit les batu mususu ba luka ba ya pe ba poto poza na artiste mususu o sa pe musique na ya bien azape na posa aya pe poto na normal aya obeta na tout aya mona famille na mais moi aya ezate parce que otala que musicien congolais soka yé concert to ayebo c'est comme makaba ngo faut batika biloko tu le mec savait que concert il ngaz à la tête ndeko WhatsApp ndenge ozokendele makambo na ba otala biso ni lenga Congo ba otala biso na Samicrob TV na Team TV à T10 à match mais surtout lobby na ndenge yozo memela makambo nini yo comprenaki makambo ni man comprenait makambo to yo tendeza batu moko ba camp divers ya Fabregas bino nde bo sali plan na bino boyo loba makambo tetoza bato ya camp divers comment biso toza adversaire ya mututé et musique oh ya yo beta yo représenter Congo donc c'est que mutoza la contre ya zate ayo représenter Congo soit beti na salon na honneur za ba congolais mais c'est ça honneur ba congolais pourquoi yo zolingo se poser te nazo s'imposer te non lo baka réalité te non s'opposer te non lo baka réalité tango yebi ke ba eza musala eza entreprise ya logo là biso to na poto nga nenti ngabu na sala na événementiel ba pou ba biso ba bike le lobo un événement bo yebi na bino ke événement na ngoti mais chef na biso yo sabino ke le loto un événement et puis fin de compte événement on peut salami na ngoti c'est quoi donc tu es passé na biso ka ba mais quand est-ce que toi t'as même ata ceux qui ba au foot abino même ata ceux qui ba au foot abino les prestations oyo mokili mona parce que bako pe sombongo lelo mais image oyo tika ezala ekozala kaka donc banana ya to lobi ke to loba ku mingi te to yebi ke Fabregas ena bangulu na ekope simbi comment est-ce que vous qualifiez moninga tango solo babwe na communauté na biso makambo on peut comment na otambola de bouche alors ba kataka ma oh ebo ngamta liboso nde na lobi ke misena bangulu ebo ya wera sant balba ki tega na bangulu les rois de la forêt maintenant ngo solo babwe ça préjudice ndengo zo non même pas ngana lo baka vérité lui-même le mec il sait que c'est la vérité mais pas na définition vérité na wana solo bozu nga définition vérité oh mais vérité ça la vérité beau vérité changer pour mani vérité ça la vérité contraire à vérité ça mensonge soko ko sabato et que photo le ba vérité to le ba vérité avec bata la biso Jivens Kenny West opession mbote il y a trop Kenny West l'américain Arsal opession mbote a trop Roli Massamba les bourgeois gentils papa Range Rover opession mbote a trop Junior Lissa c'est monsieur calme maintenant bon ebelé opession mbote a trop papa to comment na biso pena na moi nasuka ba chrétien na biso message d'abord par rapport à jeunesse wana bandeko ba yawa batu mususu ndeti ba bino boye bozo sala ba campagne ya kolobaki bana wana batikala bozo pesa ba message à faux des fois même que bo sali même ba
ba site donc tout ça ba click moko boye bokimisa ba musicien ya Fabregas biso to ça click to kimisa misa Fabregas ndeni conscience na bango musicien na musicien ya to lo bake tanto lo bake na bangulu biso te ko intoxiqué na bangulu to biso te ko chaba ba penser na mutué ba musicien na bango ba bangulu na habité que na mboka wana et tout ne marche pas comme prévu ndenge to banda ko linga mboka itambola bien te na profiter ko pesa mboto na Jivens Kenny West americano et Arsal Roli Masamba Jingle Lisasi yomoni bato wana tozala na bango toujours sentir quand des ala ya lobate donc eloko ça vraiment très capital na makambo auto uti ko vivre pe pona nga personnellement c'est décevant parce que bana bato ba ki musala bazaka na kata musala bagebe ta Suède bana kata musala ok Suède ou que ça ni ils ont un concert mais non on est comme muté faut ouais non mais faut popper ça monte chance quand même aux agents locaux mais chance na ye bagé kuna bakosani ye ça bagé kuna bakosani mais non papa tout imaginez que kuna ba vu problème bana ba bakute na ba combattant kuna ba menacer bango ba beti bango kuna to ba vu problème to mutakufi kuna yoke sani kuna que nous sommes bayaki mission de service. Mission de service, est-ce que mais ah ouais simbité américain qui est tenté en Suède. Là avec c'est en Suède. Avec concert que ça. Ak nous les attendons. Non. Tout le monde est productrice. Producteur na yi biso to yebike o biso ata reconnu que bando bi sa Fabregas concert biso no so to mona ende ngazolo ba pesi ya vie na par rapport ya concert des aki annulé. Ba kangondo. Kuna na image na télévision. Mais omoni na makambu nyonso ya mokili oyo vérité bomba mate. Ya na batu mususu ba ya il faut ba loba vérité. Soko ko sa batu trop za bien te. Oye poto te mais o memi bana batu na mission de service ceux qui pourraient me tomber ni bango awa ba sukandeni ayena batu za fait mais yo yebe que concert rebeta te non parce exemple non tali so batu lokola ba le roi de la forêt yangi mama kanda Ranson a beta ba double zénith a beta ba Bercy a betiti Kofi Olomide Double King a betiti yo ana ni pas à fabriquer ça ko gape ko bana mwana muke pa beta mbonda ba kolope babina mais pourquoi bino bolingo pe sango chasser na jeunesse wana déjà yé mo consciemment ebe que concert on est déjà ça là qui déjà faut monake az artiste mo aluki aya na batu poto pona batu ba monake a Fabregas aya na ba musicien poto na ba ngulu na ya check-up na ba ngulu na ina bon. Mais en vrai dire avec le concert et bêta maté et puis to ce to bito songi na cadre de travail parce que toi on a poto tant to lo ba musala za musala to lo ba te ke ba tumo bimi kuna ba beta tout te to lo ba musala bana ba to ba longo kuna ba musala imaginez que ndé ba ye wana ba si ba problème ba combattre ba bimi ba menace ba nini bou mutuma kata en loboko alors fouton albani ma mission service n'importe quoi mais na Congo est-ce qu'on a un bon foot so il le bakati mkloboko mais mutu d'abord yo c'est pelleté bande gono le première fois na bango ba moni ba poto oui c'est bien yango na ndeto zaki na problème ça tango oye na bino jeunesse non problème ça tango oye na batu yo jeune ozokanga tango problème oye na batu poto to yebike oya na batu poto oya ba musicien na yo boya obeta to et non ko yo obeta batu masolo que concert dondi alors que yebike il y avait rien. Il n'y avait pas de concert. Dans Simon. Tu es en Simon, tu as la vérité dans Simon. Merci Namino Bayo, tout à biso vraiment. Makambo azolo besoin d'engager kaye. Besoin d'engager kaye. Biso tozaka na musala, aza comme invité le roi batu tout invité ka so yana li so ki maloba za ko loba to pesa ka mutu micro, ba propos ya zoloba. Sinon ça oza. Et puis une chose. Ogite que 6 musiciens bakimi na Lyon. Et bien on agena banani kuna on te que 6 musiciens qui agena bango o bila na ba batango mususu ndokiye ezayo elo kana na ndoto na bomwana mais toyeba ki ko beta concert na bien il faut se poser sous la question il y a betité est-ce que ça pour combattre ba kendo te ma la porte il y a betité pour un ayeba ki concert ya ti pour dité y wana le but
bébé qui concert ezati producteur le bini yo maloba sentiment ngakuna okota makambo na te na beta makambo producteur na banga lobi moi j'ai pas le temps pour ça ngana loba ka vérité ki ayeba ke concert ezati obeti bana batu tout kuna bayi bon to checker total bango bazonga combien bino mona en mona kati no biki bo mitama bibino na bien total a seba bazonga combien ceux qui basongi au grand complet j'ai même amené à couper Watakarata. Moi, tu n'as pas ça va tout à la vie. Voilà, Oli Massamba. Bijou Bende regarde ça propre. Oli Massamba, Isaac Manara, famille Nangaï, Junior Manara na Belgique, donc qui est babi bango. Libota na pesi bino mambote à trop quoi. Voilà, de sauter la mission page à Fabrice parce que la monnaie émission est comme le rôle là. La haine contre donc ça ata moi ebimi mabe za longa Fabregas na poto walelo ata malile ebimi makasi pona yo za lelo Fabregas mais force à toi Fabregas courage eza makambo yaka donc bunda yena batu na poto serré bande kona biso bazonga sala effort oya zonga pe na bana batu ndengo yaki na bango zonga na bana batu ndengo yaki na bango zonga na bango grand complet ba yaki musala ba futama bazonga ba ko sa musala na bango kufuta mabaza na secrétaire na bango ya zalandela bango wana makambo no teza bureau vie privée na bango za makambo ba dévoiler na télévision te merci na yo voilà donc na baina so ba la biso merci na yo Magi Kilolo merci na yo Bibish Balomba to peso ba bino tu bambote Alain Salambi l'esprit ou les spiritas to soutien na biso mamba Fabregas to moni bena mu tema mabeno ndenge to soutien na biso ngo vérité simple vérité loko eza vérité ozo engagé kaka yo to sauter na biso ngo to comme na biso na double king et puis mora vida jamais donc tout le monde déjà Koffi Olomide na Beni pona yo Koffi Olomide ko fukama ko baiser mabela ko ya Beni wana signification nango d'abord pona vous comprenez que bon en tout cas nga pona ngai personnellement je pense que pona ngai personnellement, je pense que Koffi a quand même compris quelque chose. Comme quoi, par exemple? Tant que poto a bêti concerté, na makambo nyonso o il est kanaki, il s'est dit peut-être que il fallait exagérer temps peut-être quelques bêta surtout na beni wana amona bana wana bazana ba problème ba souci ndenge mboka eza bien te a bêta tout kuna mona bango quelque part pour nga na moni loko interpeller ezelo mo ya bien. Parce que nous avons une conscience naïe et puis même ceux qui aza mutu aza musicien naïbi que azala contre aza contre benité que toi aza souhaité rabat baku fana beni je n'andimité Koffi Olomide kan sa bongo mais seulement le fait qu'a quitté na beni même ba combattant pour na bango na bato ba réfléchir à moi bien ba comprendre que makam to banda ko lobondire Koffi ayoki akepe otala ba ne beni parce que ndenge ke otala bango wana autika moi geste auza pambate au le kaina persité au sala geste au sunga ba o il fallait asunga et moi je pense que c'est ils quelque chose moi ils très capital et le Koffi Olomide sali moi je l'encourage beaucoup et puis na moni bena ke batu balingi batu ba tonna ni balingi Koffi Olomide na beni wana deux artistes moko oyo c'est que parole na yé quelque part surtout tu chantes to rolinga te ba beta na pototé mais quelque part il a qui que ceux qui Koffi a lobby pelem sous pour na bana beni to a défendre cause na bango ba oyoka na mboka na biso to ba continuer biso ba oyoka pena ke Koffi Olomide a lobby parce que akei wana ndenge bazana Koffi Olomide en tout cas ngana et remplacer nga déjà ngana monika ke et inter makambo concert a betité et ramener à l'ordre. D'accord. Il y a pendule à l'heure. Oui, azongi pendule à l'heure et puis c'est courage au kendo otala na beni pour ngana zuango pena na contexte wana. Voilà et batu musupe batuni batoto na batu to sala ka mo analyse sur un opé to avant to sala analyse to signaler batu batala biso to postaka to lebi to yamba mutu boye ba question bozong c'est la biso mais par rapport à ba question pe ndenge ba lobi mais pourquoi ceux qui comprennent ki batu ya beni et pourquoi que na Rwanda alors que Rwanda ça sous-attend que bangondi baza ba agresseur na biso plus. Et au moni côté on a moi je pense que Rwanda Congo ils a beaucoup plus politique. Ils a beaucoup plus affaires politiques. Et sur Landeli makambu ya Rwanda zoluka ko tazo territoire va très belé au mona Rwanda makamba Rwanda wana ce sont nos frères propres. Moi j'ai toujours pensé ainsi. Ce sont nos propres frères oyo
basalaka ke Rwanda nezala bien te po bango ba wi ke bango pe ba bénéficiera wana. Au cas contraire makambo wana mbesi la kala. Ba traître bana kati wana. Ezaka likambo Hollanda. Ouais, ba traître na kati ya Rwanda. Bana mboka baza côté politique, baza ba politicien to. Oui, bana mboka ba politicien te bango de balandela plus ba makambo wana. Bana mboka ba politicien. Mais Koffi Olomide ce qui te zongi na normal, as artiste mondial. Kokende Rwanda ça dérange pas. Et déranger parce que as artiste mondial, à Kokende Rwanda tout comme à Burundi, à partout. As politicien te à vrai dire. Mais cela n'empêche que baza bato oyo peuple yo kaka que ce qu'a lobby peut ba ko yo ka epi. Donc ça c'est important. Mais ils ont empêché na ngote net nga ko mona Koffi Olomide na Rwanda. Na bi ke Koffi Olomide za ba fanatique na Rwanda. O balingaka ye ba yo ka musique ya Koffi ya quartier latin. C'est tout à fait normal que nous satisfaire ba fanatique na be baza kuna. On est logique. Mais cela n'empêche que de temps en temps atinda moi ba message. Voilà, moi message moko boyo o biso voilà mboka et tout. Voilà, par exemple le monde ba genre ba impère on a ba ndi ba genre ba nzembo ba sali. Ba révolter biso na conscience au senti que oui, ba imba mo kala mais au senti que ils ont pesé quoi nzembo wana ils ont rappelé penza que ils ont le moment trop. Ba genre ba bloc on a de to lingi pour interpeller parce que comme on dit na logique biso doit na poto. Tolia, tola, ça toza bien, mais bandeko na biso ba bien te. Lelo oyo, na habité ceux qui ndé toza na poto biso ndé toza a, na bandeko na ba na plateau. Ozanga na ndimite ko wana accès à 10 personnes ba senga kombo na ki. 10 mata. O ba dinga jako pena ke ande nini na posa bo ba fête yango yo moni ndenge nini. C'est-à-dire que mboka etambola bien te. Parce que bandeko na biso ba senga biso saka bandeko tozaki na bango biso pe to kemba eka bongo to yeba poto komi ko se retrouver moi muké mais ba ya saka na position wana. On comprend. Donc voilà quoi. Voilà to komo ko na biso pe déjà la moi souka merci vraiment la présence no et to senga na yo longo la moi muté mabe côté Fabregas voilà. Muté mabe te vérité. Aza jeune a sa musique bien Fabregas aza musicien ça la musique bien mais au moni et là bat ba reproche ka ngamuka tinando kan saye mo suna vandi bonaka sa ngamuka ne no ba mona ke Fabregas za hypocrite ngamuka tina ba ndiko ne ba mise ba yibi ka tambola bien te Fabong c'est côté wana obeta ndenge nini mtama bi pe leki ko je peux ko funga mana pe côté na yo mais tellement tu es trop hypocrite et oza lokuta obeta ndeni il faut frapper bega c'est déjà moi sans moi on lingo funga c'est absolument ça donc donc on clôturer quand on clôturer na pesi mbote na bandeko nyaso batala biso président Gatier to pesi mbote trop président Gatier malgré tout ozo kanate just LBG yanga pende ko yo na Junior Botas na pesi mbote Junior Lisasi bolanana Junior Botas Junior Lisasi ça la moi bien Patrick Bendera na pesi mbote Kenny West to pesi mbote Givanche Roli Masamba Arsal to pesi mbote trop Alain Salambi l'esprit ou l'espiritas. Voilà, tout comme nous souka na habité message nous cause en par rapport à bateau Orlando Nelenga Congo Orlando na Time TV et puis na Samicrob TV. Oui, en tout cas bateau nous sur Orlando na ba chaîne wana na senga bino bo sabouti na site moi za place où bo continuer ko mona bo continuer ko yoka ba information ko zo ba information na bino ou ndenge sengeli quoi parce que to lo ba ka vérité et pour na bateau nous sur le contraire parce que souci na ngazala ka no ba vérité na éclaircir mo bateau pe balinga biso pour balanda rabiso pour batuna ngape mais yannick WhatsApp mais yo par rapport à makambwana yo monindeni donc na pesiga vie na ngai za vérité donc na o mutu o est choqué à limite la vie na yo ouais ya on a lobby c'est ça vie na nga mais na mutu o est choqué je m'excuse mais cela n'empêche qu'ils a pensé na nga donc il peut faut respecter peut penser na nga soyez dérangé à limbisanga mais ça penser nanga donc surtout la France yo moto to tigo les golo toi la France voilà ouais la démocratie voilà en passant comment va les lango biso awe ça la permanent ah voilà démocratie zali en passant on peut sambote na batunyo so o balinga biso de près ou de loin na omona bongo titi chamala motema ya chacha munanga na omona bongo bijou manara ya Jacques Lomingo na omona bongo Alain Manara ya Karina na omona bongo Junior Manara Priska Manara famille nanga mobimba Dodo Mampuya Olivier Mutamba i Saint-Tira Suka na obosa na te bato nyonso o balinga ngai donc basali na bino tous ensemble et puis ba meilleur vœu nzamba batela biso toko tambula sika na kimia
Merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci en assistance à Bateau Nyonso Bazaki na kata plateau oyo. Te dis to bosanyote. 10 a match. 10 a match, te dis.